bana bazangi bakulu ba miyibi ba mama bana ba laisse bango parce que ba sudi chetité soki ba sa biso boy si bana ba ko zonga so kama mabe bana ba motsa ko na pour la mwana leso so na vali bana to ti butu talaka vie ça passe pas président la scène Paris do papa Paris do na Paris mama fukami papa président mama fukami papa yo ka konti mama fukami pardon mama veuve to mama leli bale tika ba to boko la mama tika ba tata ni bale misala ba longeza la lishuko yo ka tama wa papa to kende wa tenda la pour la peuple tu ni biso te to yo sala nini masoro da sekita to teka nini to sala kindumba to pema to tika kindumba to kota kopya kote mama za ndumba na za kandumba na nini kindumba kazi ya ko teka la butu ko to pesa ka 1500 mibali kate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, bonjour, très chers amis internautes, bonjour à tous nos abonnés de notre chaîne. Il y a ce podcast, c'est toujours moi votre MB50, El Mara de la presse. Il y a beaucoup de gens qui ont autre madi. La plupart de la presse, on met ça comme bien à la Maraga, la foot toujours dans le milieu. Jamais on va émission, on va remercier, bateau, ça la pour qu'il y ait quelque chose, ma télévision, ma téléphone, ma tablette, c'est mieux pour la mon patron, mon boss. Roni Maluna, mon boss Yannick Maluna, ma sans oublier aussi mon boss. Jacking la langue sans oublier. Famille Mathilde Mouvement, notre mère boss, maman Laura Chou, monter ma boss là. Voilà, très chers internautes, très chers amis, nous avons la carte, il y a combien Yangaba. Je sais que vous avez dit que nous sommes à Kinshasa, comme on a plusieurs marchés pirates, et des mirabades, Baloura, moi, sans faire les arabes comme d'habitude, mais les lois, tout ça, tout le monde a marché pirate, et et ça les soutient. Laisse la télé, nous avons repris là-bas. Et puis, les caméramans, nous avons mis morale, parce qu'elle, on a zali côté droite, on a dit vraiment, elles seront qui va hyper, maternité, la maillot, cité verte, et sur les sous. Et puis, côté gauche, on a boyé, parce qu'on a même Marabiso, Yolo, Victoire, les Alaka. Et puis, tout le monde a boyé, parce qu'on et même Marabiso, Balema, Matete, de la Tchangoupe comme l'arabe. Du prince, on a tout droit à elle côté, il y aura même Marabiso, campus, des tendances, les Alaka. La ligne à la émission, la première, c'est itinéraire, madame, vous venez sur la tête, on va vous tenir sur place Nazali. Donc, place, nous avons un mouvement, ma casse, une très chère amie internaute. J'espère que le moment dans la Simanangaï, ici, Wana, Biloko. On a vu sur ma papa, Wende, ça m'a rappelé Awa, pour 4 ans, on a vu nos mots. Mais les lots, n'est-ce pas notre gouverneur de la ville que Moka et Zobonga. On a vu sur ma camarade, Bakuluna, Wana, Bakena, Koko, Bakanya, Makasese. Notre capitale pour l'opération de Boïboso. Dans la minute où on a Kinshasa, ceux qui ont mis l'immaïnayo, s'il vous plaît, Luka Moué, il y a beaucoup de poubelle. Au salière, on met l'immaï, on met le jus, on jette en haut. C'est ma camion à Italie. Parce qu'avant de on a déjà annoncé qu'il y a Moutounios. Celui qui Kinshasa n'a biso ebonga. Celui qui n'a biso vraiment éco-matito à l'époque. Parce que biso on va comment on a biso. Nous on le exact maintenant. Tozo comme bisika ba tumba biloko. Bisika ba ndeko ba pandi marché pirate za ana openga ba. Mais chose étonnante et comme bisika ba ndeko musu baza awa. Bana posa ba loba, baza na posa ba loba. Ba bonza bo ba yoka bango. Parce que on les a arrêt de bus. Je pense que vraiment la maman Fanny awa, maman coopérera na ye. Na biloko atira ngo ana na openga bate. Ko biloko longa pele matana ka tipe sa teka ngo. Le roi nous panza batu awa papa va marcher pirate car ndenge zalaka va penser que maman azo teka biloko na ye awa. Oh maman ayaki ne pas temse biloko na ye alu ka transport et même ayeti na destination o atena kotekela ngo. Ba m'annoncer maman en tout cas bandeko balobi vraiment pour être la bango ta ngolo. Mais avant que bango ta ngolo ba ngai na cameraman nanga tozo koma wana tout tel samba na monde entier tout tel sa diaspora va continuer sur les ratons ngolo na émission que ba marché pirate o yo sa mala Kinshasa bazo panza.
vous venez que tu déjà la reprendre bateau quand tu bon déjà n'est service maintenant et ça la moussa n'est ça la mais éviter vraiment la on a pas retourner la question maman ouais réponse aux ça ah voilà très cher internaute notre traversé déjà on commenter matin parce que la libération non ça l'élément commentaire parce que la commentaire la bien ça sur force la reçoit ba émission qui tombe à découvrir ça bien maintenant la traversée la commis déjà ici quand opération de Salama awa Kinshasa comme qui salité à niveau 0 Kinshasa est comme qui le cola nous vivre dans la capitale de la province Wendy qui passe sur le sika ya Rosalate oh ba grand marché zali to rencontre la bakati ba grand marché to lika libanda lelo le marché pirate yanga ba ezali soute bomona ndenge ba basala musala bango service bataki national pour ko bomisa mboka na biso pour ko meli mboka na biso bo soto esila bomoni biso bande bande koteka à cause de ba marché pirate bomona bino moko vraiment ba carnivore eza bouché ba inondis na kati bino est-ce que vous dans la bandako carnivore ya bouché là pour la marché pirate voilà. Donc, marché pirate, bonjour papa d'abord. Comment on est là, monsieur Bijou voix. Papa na monio awa bisika bato panza ozeli so message ezali. Message ezali nga na administrateur adjoint ya LO. Message ezali de l'état lobi baba eza ONGT. On est vraiment d'accord de ça. Parce que yo mo date c'est un mois débat par rapport ya comment on appelle ça? Par rapport à caniveau ni ozotonda, oui. Caniveau ozotonda mingi ndeti biso a eza suite ya ba mama oyo. Surtout personne ba bateki na ba tababa ba komi ba bwaki wana. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. Voilà. Vous comprenez? Parce que ndeti makala aza na ONGT. Et nous avons posé ça fait plus de 10 ans que te pose un problème ba biro sala na tout le ministre abalanga à moyen terme, sur à court terme. À court terme il y a politique ezaka 50 ans. Oui, l'État a raison, mais c'est maman maintenant ba okende wapi. Mais biso peut donner des ordres. L'État maintenant sur la responsabilité naie, comme on a la moyenne so a appliquer loi bakajika, les sous lui appartient, lui revient à ton awende. Un marché moderne, comme ça, tout ce pas maman, on dit que ça va. Parce que aussi longtemps que l'État a la solution, on a été, bah on aussi la thé. Parce que au moment où ils sont au pays, l'État peut s'agir une solution. À ton awende, soit ton awende. Là, on voit la papa n'a pas fait si moi la lipa, alors je lis papa voisin, mais si on peut se lipater, en nous laissant à ton awende, à toutes les conditions, maman peut te encadrer. Voilà, papa, merci, mais éviter ceux qui marchaient pirate, tu sais, déjà, il y a déjà moins de temps. C'est depuis 1971. Hein? Depuis 1971, Wenjo existe. Oui, il est là, parce que lorsque l'État décide, l'État est au-dessus de tout. Pour ça, l'État a la décision, mieux c'est s'arrêter. Et puis, mesures, vous devez déjà prendre vos précautions. Mais les précautions, ça, c'est de façon théorique. Mais la pratique, ça ne va pas parce que jusqu'à là, il y a place au temps où tout est. Mais nous sommes là pour s'incliner à la décision de l'État. Il y a pour accompagner la décision du gouvernement. Bon, l'État a sa moussana, mais a chopé la responsabilité. Merci beaucoup. Voilà, très cher internaute, n'hésitez pas si vous appelez à Liloba. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon, oh la moni peut l'État ça m'a bien. Oh ça caca, vous m'avez trouvé où le gâteau. Bon, il faut pour vous dire la carte, vous êtes dans ma pépelle. Au plus ça peut se pour calme. Donc caquer le gars va pas s'arrêter. On reprend. Il y aura sali pour le CP là on fait. Voilà, très cher internaute. Je pense que bon on a bien vraiment l'État a ça la moussana né par le Kinshasa zobonga. Na Kinshasa, makamuni vraiment que ne bosse pas si moi des mots du colo, nous comme ma propre. Parce que na bitu na ba wendeze télé na notre capitale. Pour papa maman bandeko bayaya ba préférer ko ba grand marché qui ba ngara ko créer ba marché pirate. Ba marché pirate ça ba bino ko liboso même ça notre capitale. Où est-ce qu'ils aiment vraiment tenir en rigueur nenge mokondama ozali kanisi ya kotinda pele kozwa bandeko na biso bazala bakuluna bao banyokola biso vraiment kenaka nyama kasese baya bango baala esprit mabe déjà bazala donc bandeko s'il vous plaît omeli mai na yo video na yo wana gabe yango tina poubelle obwati osi osala erreur eloko ososala erreur bana wana bana esprit mabe bakopeta yo ofuta
mbongo ya leta mama ndenge ezalaka. Donc marché pirate ya la repanga ba ezali soute adieu marché pirate plaisir à trop mais maman va loba parce que ça la passe moi sans problème bimara awa bakanisaka bana awa bamusu baza bapone veve yabiki bakonza mboka baoluka solution po créer bango wenze oyo bokota bamama mais avant wana kuna tambusa micro na ngai loko bamama baloba paraport ndenge babimi biloko ndenge bapanzi marché. Bonjour d'abord, bonjour Yaya. Santé bien pour Yaya. Basa biso bapona nini tona bana mibali basundala batikela biso tokangisa Yaya. Basa biso baponi tokende wapi wenjeza kakenda rompa Yaya bamama basuka wapi wetekani ngateka loso batumbi mesa batumbi basika mama non kende wapi yaki bilo bien vote ba yo panza na biso te ba ya briske panzi biso biso nini ba ya to kende wapi tona bana to bokola tona bana kotaka biso mawa to tangisa bana bana ko ba kuluna kala mbanga oyo to kende wapi bali basindola Maman bonjour. Bonjour maman. Mais qui c'est notre température? Qui c'est le maman? Wenze sagate ufa tongela biso wenze apata ngato okota sko na wenze atonga wenze te mbamo kwa bili bale biso biloko na biso akozwa charge na biso te hier afona pas de place à bien la bien mais biso to souffrir ba yembala mo bali opanza batumbi ba yembala mo ba batumbi so na biso batala mbo atonga tanan nani akosa oboko la bale na mbongo ya mwamba na fumwa yo so tumbi to le pano. Est-ce que je suis pas les calciments que nous avons mais c'est bon tout n'est si réellement c'est informé que va pas à marché pirate. Donc nous qui allons nous biso tomoka na minaka na tango nde ba yesa ke pas informé biso ke to un jour tel to sala bo to sala pa na wenze na ko po wenze za raté biso tongela biso wenze to se ko na pa ni ba suna biso na pa na yesi ko na mito aye ko pasa biso bilo bo ata bilo moko mbongo pasi ko bo la pa na mbongo pasi ya vendre place à Kima mais biso to zo nyekoma wa to voter sous-souté to voter sous-souté c'est maîtrisé papa bonjour. Bonjour maman bonjour. Mais c'est bon yope ah calme ça on met li kama kamwa na kina wamponga ba awa donc vous mettez ndé mutaluki makambo po nzela oyo wenze na rompo salaka te nzela onde koma wenze ba mama baluka ya redebouiller bana campus batanga awa ba papa basalaka te ba debouiller kaka awa donc ndé ba panzi bo solution bazui non ya repose sa solution de biloko aboye vraiment c'est quoi d'homme biloko na kasi mala batito déjà ba ne reprendre la place mususu parce que parler vous allez déjà maele ya o créer mo mobwe o kasi ba panzi bino e bomba pourquoi pas vous avez idée wa ba maman bien sûr le bien yango mais ba maman basala bisika ya kokende te bisika ya kotelemela ezalité nyonso oyo boye ndenge basali boye na suki na noa ya comprenez mon émotion ah yene mutakreya ba biloko oyo créer marché pirate ye oh ya ezala déjà depuis 1959 vraiment ucho bisa na ko ya wenze salaka te wenze mvondo babenga wenze mvondo za avenue mvondo depuis 2002 na ba avenue wana moi tinel wana moi avenue wana eza wenze te eza tinel na rompo wenze salaka te donc moi qui a grand marché na rompo na ngaba ko eza te on créer marché pirate c'est ça non eza bongo ya olobi yango message no pesa ba konzi na pesika ba konzi basela biso wenze na kati ya rompo ngaba ba mama batika oteka boye po ndenge bapanzi bango boye ba fond ya kozongela lisusu eza te donc babongisaka ba wenze ya bien kaka ba wenze ya bien ezala po bamakambo esalama lisusu te po bandeko na biso ndenge eza boye wana bashome bato ya campus bakotanga lisusu te kolia ndako komi ya kokoso bapapa misala mpe eza te tozala na mituka ya lufu awa wana ndenge eza bongo misala eza te tokosala pe te na biso ba décharger ya mituka lufu tokosala te
Merci beaucoup. Voilà, très cher internaute. J'espère que on a déjà mamoué ça la main. C'est une passe parce que pour avertir Batou, pour jouer pour Panza. Mais ça fait mal parce que et ça va nous musu baza ba fo ya fika. A des femmes on a fika. Minga la race. Quand on tumbi boy, kuna futa ni onene. Bana poto, ba diaspora, bana partout dans le monde, ba konzamboka, ba autorité ni so bazora terre on a ba mission na biso botala bino moko. Likambu o eleki awa na rompwenga ba na marché pirate. Donc il y a repandiza malamu, mais ko tumeza malamu te. Et voilà, balader na vraiment eza ouvert pour la mutu nyoso, aza na posa ko pesa message to yo ga neza la. Bonjour yaya. Bonjour. Comment on a Rissel? Papa na mono pe na rompwenga ba bitu ko sa vendre. Bien sûr, na TKP na rond-point. Bon, et le panneau le pas continuer biso. Voyez que non c'est 100% ya peuple congolais. To cause na 80% ba ya na commerce. Au mona que non, ba te belé bazo débrouiller pour faire donc batangisa bana mais bo epene sa bienté. Neti biso bo to si ça mais misala ezate to débrouiller to lukaka bo to teka comme ça. Non faut tenda ko batu mais bo epene bienté. Donc toi c'est plein ma cambo te pas lukaka biso les solutions. Surtout que on peut ngaba. Toi na wenzete. Surtout que makala ngaba baza na wenzete. Wenza mponde za wenzete mais za tinel. OK. Eza tinel ba débrouiller ka wana. Ozomona. Moi espace ba profiter que non ba teka comme ça et sunga bana bango. Et bien ba tansa bana ba université misu bana. Donc na libanda même ata mboka. Mais bo peneza bien te après ba konza mboka. Et c'est ba mona pena makambo pena o ba mo ba sa to ebité. Eza yemo mo konza mboka obe banani. Donc tout monde te tolo bani pot siko bo te okende wapi. Et ça pena bien te. Merci de faire partager. Très cher internaute. Papa partager le vraiment. Papa bonjour. Bonjour maman. Comment on papa? Comment on a eu un kasolo? Papa moi vous avez un message en plus pour ne pas pandi marché pirate. Mais le va solo de la terre. Parce que pas bien un marché pirate. OK, mais il y a pas seulement licencié moko. Hein? Sauf que papa alongwenda kwa tiba na nzala. Tango kozonga kutiba na bazoteta bandika. Kobeta bango te potika ki bango nzala. Zone bio kolesa nini pesa bango. So Monique no bana ba continue ko leba ndika wana kobeta bango. Vous avez raison. Mais yo tongeli biso wenzete o sale loko te bato ebele boye. Pour pénaliser bango. So bango ba kolesa bana na biso. To même mingi ko ko ba criminel, soit to même machette. So dia za boye, donc so aussi là na bango. En tout cas, ma il faut pas t'aller bien parce que ma sentiment est alors pénaliser pour rien. Vous savez les athées, tout le monde peut pas ni ça on faut pas bande pas na bazolia. Alors yo yega na sentiment allez na lo panza. O panza, tu peux te panza bango. Tu peux te panza bango. Et de la tête, wenze so ba tangeli so wenze. Ba tangeli so wenze. Ate mo na biso so wate. Ba mo na biso so. Il faut pas se demander place mo ba zala na nini na triangle. Ba généraux, ba député, ba zizi mapango. Là ça ni fala ça le. Basali nini pour abengela biso. Soto kufana bana. Papa même déjà balobaki na Kinshasa ezobonga ba marché pirate tout ba panza yango. Vous avez déjà au courant na moto te. Parce que bande wali ba sipondre bi malemba ba tomi biloko. Kinshasa ezobonga mais peuple ba kufa. Hein? Kinshasa ezobonga. Peuple ba kufa. Avant Kinshasa ezobonga, bakala na biso. On de biso place. Faut pas lui donner biso place. Bon vendre bote. La bomba biso wali kufa. Faut pas lancer la boye. Ba tomboki ce peuple. Voilà bazabatu, bazoya bazabatu. Biso pas bazabatu. Quand on a bien tout signé, ba ça biso le hotel. Il faut qu'on ait solution. Baloko solution bien na vapo, c'est dit eleki o tomboka. So bana balalinda le balalinda. Na papa na bele iboma. Na zo semoko. Si papa mesa ya papa, si maman pasa maman bonjour. Ngai nazolo bana wachi. Asale la biso. Koka sale biso to. Kozana bana to panza, kozana ndako ko futela, ko ba panza biso ko kora nini. C'est ça. Hein? Nazana posa ke fachi.
asalela biso wenze rompo tozala na wenze te komina ngamba komina munene ezala wenze te wenze eza te ezala rompo ezala lemba wenze eza kala makango sikoyo bazobenga na biso boye toke wapi nde eza boye babimisika na ndako afute nde babebisi biloko na biso na kopesa biso mbongo wana babuki biloko babebisi biloko nani akopesa ezaka biso moko nda naza mama nazoluka mpo na ngai moko mpo na bana na ngai sikoyo bino boye bopanzi bosali nyonso basabotage Bonjour. Na dosé vraiment. Na calme. To vanska brusquement tout le monde va au Bukabiso, soit disant hôtel de ville, faut éviter. Net toza ba jeune. So to bima na nzela eza côté parce que to bima to ya ka oluka. Ne toza boto tozo dépendre na biso. Na sima biso toza na ba famille, toza pe na ba ndeko. Ba bengani biso oui boko bengani biso parce que to teka na nzela. Mais bo prévenir l'autre côté. Wenze zate ne toza ba jeune toza pe ba to vanda na nzela te côté kaka. So misale ezali parce que toza ba illettré. Toza ba tutotangi toza ba diplôme. Soki bobi botia misala et permettre ba jeune bateka subote même ba maman vanda na ko na luka pour maman na ye. Misala ezate botini bato bazo buka esuki kana ko buka te bazo yiba bazo zwa biloko bato bazo kele. Bolingi biso nyonso to simba ba machette to koma ba kuluna peut-être wana yo sala bino bien. Yango to pesa message na chef de l'état parce que hier aza garant de la nation peut-être il y a que trouver solution pour na biso. Obenga na biso na nzela za mabete mais bato na wenze. So to za na rompanga ba mbimba wenze ezaki. De loko ezaki scope pe to sa neni. Biso ba petit peuple to za misala te to za na côté. To se na chef de l'état avant que ça va décision msusu faut que tala na premier. To za posa wenze. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, maman passe un message. Ça peut ça un message. Bonjour d'abord. Bonjour maman. Papa Fati nazo senga na yo papa oh ba mama na yo baleki na yo biso batobota yo yaya poza lesika wana ndobyo bakisa manda yo bosala biso kaka wenze trois communes wenze ezaka wenze afona na yo mobuso azali wenze kana na yo wenze sato le pa liberté wenze ezate papa tozoni kwama. Merci beaucoup. J'espère que bon, on a déjà fait ça radio. Maintenant, nous allons avancer dans le Sabino vraiment. Nous avons plusieurs côtés. Nous avons parce que le centre-ville, mais Marabi, je suis gagné en soi. Nous avons les gars, on bateka kabilo rolata pa mapapa biloko tout ça ainsi de suite. Maintenant eza lisusu par rapport à décision utaki pa mokonza mboka kititi na se batilaki ba agent oyo bazat uniquement pour na robebisa et pour na robongisa plutôt pour na robongisa mboka pour na robuka ba marché pirate pour na rolandela bato ba boire bouteille d'eau plastique tout comme ça. Voilà ba maman ba père de ba biloko na bango te feza radio te ba citron, ba malala, donc plusieurs biloko eza vraiment yakosika. Je me disais pourquoi pas ba qui convertir bango ke bokanga biloko na bino marché pirate ezokufa. Mais bango ba yemba la moko ba tanti biloko ba tie moto. Nalingi message oyo bakondambo bamona ngo lisusu parce que bino moko nde bolobaki ke tozobongisa Kinshasa ezobonga mais vraiment eza malamu te parce que bamama baperde babiloko na bango mosusu baza bapam veve bana mike bango oteka mosusu mwana etike mo ofele oferline azoteka sikoyo ntango bopanzi botumbi boye vraiment ata nzambe ya likolo akosepela te toujours lakisa bino toujours bamama bafandi wana baza vraiment très déçu baza émotionné nayebi tina loba nini balade nanga eza toujours kofungama mpona motu tu atala mposo koloba parce que tozo lakisa bana poto badiaspora bana partout lemo bamona degré Kinshasa bamakambo ebotaka chaque jour nayebi te papa. Voilà. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment est papa là? Papa Mundele François. Papa Mundele na moni pe na ropenga ba na biti soki likambo esali ondeni ba panzi marché pirate. Bon, et puis si passé. Pour ebele bana kolia
oboko la bana bango na musala oyo bien que ya solo bebisi pe Kinshasa pona salite komona na ba niveau nyonso ekomi kaka salite pona ba wente mais eloko tokosenga la gouvernement aluka esika mosusu ya malamu oyo akotya bamama oyo nyonso bakota bakende kotekaka biloko na bango mpo na rond-point wende eza te yango tozosenga na gouvernement ya mibale tobike badécision minene ezoya après makambo oyo ta mosusu ya transport mpona bareceveur kotiembela tout ça mais tozwaki déjà arrêté nga naza président ya syndicat ya transport en commun siner CBTB tozwaki déjà arrêté pour recevoir nyonso afutama na nkolo mutuka eza lisusu teke chauffeur afuta recevoir po eza mosala donc dans 2 semaines biso mpe tozotia bato na biso po babanda koidentifier tous les receveurs oyo bakokuta na mutuka nkolo mutuka kolongola ye te sans que problème ezala ya komona biso donc oyo nyonso ebikaza na bus taxi okolongola lisusu mutu na mosala te sans omona syndicat ozomona donc vous n'êtes plus juge parti yebaka syndicat koti na kati so likambo ezali mona syndicat totali yango totali code du travail elobi nini par rapport ya faute oyo asali mpona kolongola na mosala donc tomoni ke badécision minene ezoya eza mpona kobongisa Kinshasa ya solo toboyi yango te mpo Kinshasa ekomaki poubelle mais bosala boluka esika malamu mpona kotya bamama bapapa banda oteka na balabala po bafutaka mpa ntango quelque chose ekotaka na kese ya leta mais na balabala wi toboyi ndenge bosali mais ifale boyebisa mama na mama azwa biloko nazwa nango na ndako olia kotumba basi basali yango mais kote mosusu oyo bakosala bayebisa bango bazongisa biloko na bango na bandako bolukela bango esika oyo ya bien oyo basala wenze ezala po bamama bapapa ebele baza na misala te bazoliaka na misala mike wana ekozala mpasi komona bango ntango so bazotelengana ozomona oyibe kozonga makambo ebele mabe kozonga alors tosengi na gouvernement ya solo décision wana oyo asali eza malamu oyo na bopeto ya Kinshasa mais ata mpe kote mosusu mpo abongisa atiela bango wende po babanda koteka bakontinue koteka wana ezosalisa bango. Voilà, très cher internaute, donc micro est ouvert pour la moutounion à propos de marché pirate. Bonjour. Bonjour maman. Comment on a dit? Mon message est allé. Message est ça, mboka eza obeba. Ba maman ba débrouiller mais l'état limite ba maman de ba débrouiller. Ko panza ba maman ko tunga bilo ba maman pona nini? L'état lingatene. Ah, l'état panza bilo ba. L'état tonga ba grand marché za ba komi lebele lo ba kinanga bezati. Te nanga bezali, maman. Mais souvent na rompe ba maman ba te amopanza prince. Mi tu papier le kana bien. Mais bate na kwa leta ka linga mbuye ka ba mama ba oteka ndeni mama eloko wana fo bolongola ngo biso no to abata pasi ba mama ba luka ma 10 francs na bango yango wana batumbi yango so ba luka wa peso message ezali menga lo na lo bezali wa mezani leta zo longola ba tunatela on na pompe mais le pas mezani lorsque zo longola mutu place moi ça veut dire ça la place pour za réserve bité to bengani bino awa c'est bokende awa wa mezani neti na makala awa wenzina muneza makala exacté ça veut dire l'état to bengana batu mais apesi ba atongi ba wenzete bana bala problème ni wa mezani bana raison bengana batu ntela mais bango mo pesa na propre batongi te parce que na makala autour la sanga wenzi moko te munene o l'état tout c'est ça déjà bazo débrouiller kaka place ça ti alu comme le collé batonga non so bengana batu on a bien mboka ba bengana batu pas prompte mais comme niveau ko tumba boye mutabimisi moi azana fone ya 100 000 otumi biloko na ye na ko pesa ye en soi ouais il y a le problème là ni le gouvernement de biso batongi na batongo ba wenzi batongi ba espace moko te po so batongi espace moko bazana pata otongi espace so muta teki kula te na problème mais bazana place te ba mama so makala awa bana place te ba so ba bazana bana ba otangisa bazana ba famille ba ntu basala raté bazo ede banda ba ko suka ndé c'est un peu ça ça y a partagé voilà na mo ndeko pe ngo ba se loba
D'accord, j'appelle l'État congolais à la responsabilité parce que ce qu'ils font, c'est d'irresponsabilité. Du fait que l'État a le devoir et le pouvoir de sécuriser sa population, ainsi de leur garantir une sécurité et une vie sociale. Le fait de voir l'État congolais de boycotter les affaires de biens privés de personnes, j'ai été brûlé. Ces effets, c'est très touchant et c'est pas responsable parce que nous sommes dans un pays où le pays est riche, mais la population demeure pauvre. La population souffre, la population mal négligée. Donc, cette responsabilité revient au l'État de créer des marchés, de créer des emplois et non de détruire la population. Parce que c'est très grave et pour moi, je traite ça comme la population mal négligée, une population palpotée, une population qui est dans une nonchalance, qui est dans une négligence totale. Je fais appel aussi à la conscience de monsieur le gouverneur qui peut nous suivre de loin ou de près, ou que la population puisse couper cette partie lui envoyer. Ça vient de son autorité. Kinshasa génère au moins beaucoup de millions chaque mois et l'argent-là va servir à construire des entreprises, construire des routes, construire aussi des marchés afin de garantir la vie sociale. Parce que nous voyons, il y a des infrastructures, oui. Est-ce que la population vit bien? Est-ce que la population mange? Est-ce que la population... De vraies questions, c'est pas sur notre vie sociale. C'est ça, de vraies questions, on va se poser sur notre vie sociale. Est-ce que le fait vraiment de jeter la population en pâture, le fait de brûler des marchandises de la population. Est-ce que derrière cette population qui souffre en silence, cette population, où est-ce qu'ils vont faire? Ils ont des familles et cet effet seulement de boycotter l'activité d'aujourd'hui. Combien de familles ils vont faire souffrir? Donc, ce sont des effets, je peux dire, des effets abracadabrantesques, des effets très extravagants, des effets de mauvais goût. Et c'est très énervant dans l'état de droit où nous jugeons que nous sommes dans une démocratie et dont la population ne détient pas ce pouvoir. Et le président de la République va aussi savoir que s'il est président aujourd'hui, c'est parce qu'il est élu par cette population. Or, la population a le pouvoir et a le devoir de tout faire. Et si la police est là aujourd'hui, c'est pour garantir la sécurité de la population. Quand la population voit la police, il doit se sentir en sécurité. Mais nous sommes dans le pays où si la population aperçoit la police, il a la crainte, il fuit et c'est pas normal. La population doit se sentir en sécurité une fois qu'il voit la police. Mais c'est pas la population qui tremble. Une fois qu'il voit la police, il cherche comment fermer ses marchandises et fuir. C'est pas responsable ça. Et nous voyons partout dans le monde, même dans les pays étrangers, ça ne se fait pas comme ça. S'il faut une organisation ou remaniement des institutions, ou soit être abandonné, c'est-à-dire le fait de marcher, il faut toujours chercher l'emplacement. Non, vous quittez ici, désormais le marché c'est pas à Rond-Point-Ngaba, c'est quelque part. Si la population font ça, c'est parce qu'ils ont nulle part où partir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est avec une grande fermeté et je condamne ces genres d'actes. C'est pas normal dans un pays sérieux. Vraiment, c'est pas normal. Et le gouverneur, la maire de la ville, ainsi que le bourgmestre doivent prendre son travail au sérieux afin de bien régulariser les choses. S'il s'agit de déplacer la population, il doit vraiment respecter la population. Parce que dans la population, nous avons aussi des pères de famille, nous avons des familles qui dirigent, ils doivent vraiment faire de bonnes choses. Je dis et je vous remercie. Merci. Voilà, très chers amis internautes, j'ai eu vraiment. Maintenant, na Congolais qui micro balader na rapport na yoka avis à mort na mort par rapport à décision et où tagi likolo pa konzambo pour na reprendre marché pirate. Je pense que bonjour temps on a ba maman, ba papa bilenye, ba leki, ba noko ba lobby par rapport à ndenge ba buki vraiment marché pirate pour ezarana. Rond-Point-Ngaba, précisément elle où ezara commune à Makala et puis en face ezara commune à Ngaba. Où ezara frontière c'est ça ba na Ngaba na Makala. Voilà. Toujours examiner sikoyo. Tout banango mais tout tourner beau tout la scène bon na biloko ndenge batumbaki vraiment et puis non ça la des annonces na ngali message au son to publier yango ndeko nyonso kolanda émission oyo en tout cas pour partager yango mana mona te ba mona ngo ba diaspora ba mona ngo bana poto bino nyonso vraiment pour partager message oyo est très important. Et puis bakonza mboka ba mama ba lobi awa ko panza bango kutu biloko na bango ba ko vivre ndenge nini. Est-ce que
bokréaki déjà wende moko bobotongisa bango bosali asopopera mama teteka pour l'interrogation ekozala malamu so bosali bongo parce que biso nyonso bana mboka biso nyonso tovotaki notre président Félix biso tolingaka ye tobokei bafleur aire nyonso mais jamais président kolingaka biso jamais ntango papa déjà zolikanisa kobongisa mboka boseke na se na bamama mosusu ezali mingi bakamadi ezali bamama baosepela kala mingi te maintenant tolesepino kaka ekela biloko batumbi après na kozonga mpo na kosala descendance na nga donc ozala toujours branché mpe connecté na chaîne ya biso podcast osa fete merci baye kopanza pa batika biloko batumba te ongo na koloba yango wana mabeka lokwa batumbi biloko bamama mosusu badefa bambongo ya baintere afuta ndeni baba mosusu bamakele mabongo alikele baninga batala yatungu na bambongo baninga wana so est ce que bakoyoka explication mabeka yango wana baye koya na terrain koavertir bato nde eza boye dans quelques jours tokoya topanza wenze bato bamirengela wana pelesi boye bokuti moto atika motu mokasi bozala droit otumba mais koyambala mo brusquement kotumba boye antuka na sepe nango te bana poto bana parti de le monde bakonzi bozwa te osala bémission omona ndenge vraiment service botindaki basalaka mosala mais mbala moko ebru batumbi biloko bamama baperde babiloko bamarchandise bamesa bamama batekelaka epanzani donc nayebi te vraiment naloba nini vraiment elle m'a de la presse na kitaka pour la Sabino vraiment que chaîne na biso podcast la rasul action to salama to la sur place sur le terrain maintenant to ça awa to la Sabino ta biloko batumbi ba mama bazolela mo ba telemi wana bana bapasi na mitema mama lobi na boss boya te mama boya kaka ala onga yo mwelo bama bote kaka tout le monde ba boter biso voilà mama ma parole ezali hein rentrer papa di marché pirate rentrer yango pasale la biso wenze so pasale biso wenze balobi ke bokota pour la wenze to ke kokota mais pour l'instant wenze zate bana babikawa babiso ne toza bato ba veve netinga na veve aboko la bana ka awa na bela bala omani bala ni bala sur le lete lo ba lete lo ba lete aoiba moni en attendant petit comme sur la côté ata contre mi baso nsabiso baroto mo basoda mo pour ba yo ka te pour la saleté baso ko to komba to boso to ata contre mi to luka en attendant papa to ngelo marché ni ko be makala ngaba winze zala na ngote e banda kala ngana za bona mkera bota na kuta rond-point lelo na aussi 47 ans kana rond-point on comprend atika biso ka to teka atia biso contre mi atongela biso sika to kende so asale biso marché OK na biso voilà très cher internaute maintenant to la Sabino toujours on est là pour la Sabino toujours ndenge pena mamoza ko se passer awa ba mama bazolela ba mère ba père ba biloko na bango vraiment en tout cas maman passe un message maman bonjour maman comment on a maman Nicole Kifwani maman Nicole comme nous bombeli biso parce que maman ba pandi bino awa eza droit l'état parce que bon nous tira baba la l'état eza marché oyeba eza marché pirate lelo mokonza mboka babi tembo rezo bonga ba place nyonso bo kolaki ba wevi fo panza lelo ba ye ba pandi ba tumi biloko eti so pesa message yanga za boye alobi na bien ya marché pirate bi ya marché bien ya marché pirate mais eloko ya tondi tomoni yango na te basala boye tongo panda ba mama so mama pango ya quelque part awa obuki banda kwa no tongi wenze to boya te totangisa bana kana wenzo ba diplôme kala wenzo oyo to mona bana ba misala yebi ko tanga kaka awa kana sika msoko kende te iya so so denga na biso to cha bana wana batata basala lisute bakwa ba papa na bandako otike okola papa otoji yo luki bana bakye basani balie fuko yele lelo ni mama ngo balongo bakena chipso wana biso to linga ke makasi to vota ka ye puta bali mwana ya mboka eko mwana mboka so moto ya kimia lelo mwana mboka li trai biso papa ya baleki ba trai biso te fuko ye mwana mboka trai biso to suka wapi balo balanga ngwa merci beaucoup mama paza simana ngaboni bien nateka oui parce que oui non oui
premièrement des abonnés naza licencié na site depuis 2024 ben donc on te demande misa les acquis pour créer ma petite entreprise comme ça pour se débrouiller pour bon bazo panza pona comme na ndumba to pona sala ninyango na sisa depuis 2024 misa la exact bazo embaucher bandeko na bango bana na bango famille na bango to biso to okende wapi moi ça faut to gagner tant mais ba panzi pour le ngalo na comme nani chege fazer ndumba to nani na boy côté ka zoto na ko se débrouiller ko bango bazo panza asko to okende wapi oh batonge biso wende ni batonge biso mama fo e pilipili ya 100 000 francs na wende kuna place eza place mchezo bana $60 $1000 parce que mama pilipili azoteka eloko ya 100 000 francs junior okaisa mbongo na pona afuta place wana siko junior okaisa pona afuta wende ngo basali kuna zando biso so ndito kokoka na zando kuna batu nyoso bandolongo awa akede kuna koteka na eloko nini muto za na fo ebele ko koteka kuna transport mo kuto futa aller retour yo moko 10 000 soko te ba droit l'état ata ba panzi ba bazolo ba wende zate maintenant mbuli mo okende so ba tatania sima ba ko kongola mbo batike so bino mo wende zate so ba kongola mbo batike pani mo l'état ba kongola pani mais okende ka siko ba ba ko tanda on peut se kanyo biloko mais bino mo bi wende zate uso l'état 1000 francs ya salongo 500 pe ya policier siko mo ko bimela wapi mama bolu ke so solution poto lembi c'est yaya bote message ezali tozana posa papa fachaza fondation na biso asalela biso wenzi ndo mona boyata ba papa balistanse baza misale koma na ba contrat tellement biso tana biso na moya okota kuna te ngo to koma koteka na wenzi benje oyo baza bana na ete biso ne to bana na e benje ba lokola bétranger ya zozo bana pesa bana ba vaze biloko me bana moko ba kufanda ta panza mbeza péché alongola ba enje watongela biso wenzi so sa biso to teka na balabala te o eza propriétaire kana biso poye pa kenda bamboka libanda amona propriétaire banyango asala pebo eza nango mabete masalela biso wenze so asale biso wenze ye da to vota ye iti suka liwa to zakana ye asalela biso ka wenze liwo mfra le bisa. Merci beaucoup très cher ami internaute maman pour nous c'est moi maman tozana rond-point ngaba ça passe tozana rond-point ngaba otingi tolo baboye surtout aba mama lokola nga pe exemple nga mona tem na mama ba na 8 na na 6 mibali surtout le na kila luki to bo sa 6 mibali na ba mbali 6 ba na 9 6 mibali ba na 9 na sala ba na 9 na mama ya bana lokola biso bali mibali na yo 6 banda kute lokola ka ni bona poto lo ba bibi ya koteka sio bino ba benga na biso kuna bumeza njala ato benga na mona kende ende mo lokole alukela biso wenze kabila le père atika abula mama ba souffrir atuli mo wenze ya liberté atongela biso wenze asuka wana na openga wenze. Bonjour maman. Message. Bonjour maman. Oh eza wenze rond-point. Biso toza ba mama na bana. Neti ngai eza na bana 9. Ngai eza na bana 9. Soki na teki te bana ba kolia te. Boli bana bakoma bakuluna lisusu. Kana to teka na teka fumbwa. Kana na teka fumbwa na otangisa bana baozo ba diplôme. Soki bo benga li biso to kende wapi. Mubali nanga aza maçon aza contre maître. Ba chantier ezala lisusu te. To koma na passe makasi. Asale la biso wenze poto poko la bana baso vie. Soki te passi. Merci beaucoup papa. Bonjour. Oui, bonjour maman. Message là en place. Message na la aussi après de la République boy président. Et bon ça urbanisation il y a commune Yangaba. Bon prévenir qui machete on a commune. Maintenant ba mama bazana bana. Nombre de population mbo réseau kenenango. Baza bateka na bisika o bateka même commune Makala. Wenze zalagate espace zalagate. Maintenant a besoin benga na bango. Population obanda wapi. C'est comme ça bozonga na bibo commune na ya commune na bino. Bolio kana bon détruire quelque va passer pour prévenir wenze ba wenze zate ba wosana ndeni wenze zate na masina batia weza liberté na gambela batia weza gambela na gomel tchele zali kwani rombo espace zalagate bonne de la solution
C'est pas posé le président. Merci beaucoup. Mais on doit il y a un peu ce message. Maman. nakala toyebaka bapla mituka ebanda kota na kati ezalaka wenze te bamama bakolaka wenze ti awa esali bien esali benapene bokongami bango nzomotika na polele eza bien Papa, voilà. Pardon, maman, na sepeli na ndenge oyeli biso to solo la. Biso to saba mama. To sala place à kokende te. To so teka la biso bala pe baso teka baso luka mwanda mundabu. Basi pe bandabu la bango baso futela. Sikoyo aya bengali wenze. Bana oyo bazoteka biloko na bango basoki esuki otala biso ya lisheti tokokende wapi biso bamama bana basoki lisheti biso bamama tokokende wapi le mokonzi mboka tokele biso likambo oyo luka solution ya biso bakokata biso lisheti bana basoki lisheti bana basoki lisheti. Bon, elo na sepeli kapo bamama nde basala déclaration ya wenze eza mabe te bamama bokoli biso na wenze donc on a besoin l'état azwa bamama solution nde basala bango beza bien te baza na bana babokola bapana biso basalaka su te donc na nsima koteka wana nde babokolaka biso donc so alukeli bango solution ya wenze tosepela makasi ndenge alukela mpe babele na bacommune mosusu. Merci beaucoup papa. Maman message ndekona loba pwani nyinga azalaki wana ye mpe azalaka moyibi asepo moto ezongisi kitisi ye masolo mpo makinya sikoyo bana bazalaki bakuluna bamiyibi bamama bole bati baolesa bango basi basu lisheti te soki bosala biso boye si bana bakozonga soki bakamba mabe banga bamosala kolona na mpo nalami mwana lie soki na vali bana ntongo ti butu talaka vie eza pasi baprésident nasengi yo pardon papa pardon na pardon mama fukami papa président mafukami papa yokakonzi mama fukami pardon mama veuve maleli bale tika bazato bokola bango kusala batata mibali misala balonge ezala lisusu te yokata mawa papa tokende wapi peza na bapola bapeple tio lingi biso te papa na biso ezali yo nakisa biso nateso papa mosusu ele na ye mama yana pose la question bonjour c'est mon message. En tout cas, esclavagisme eleki. Tant nous avons la maman la salle, yom tomayel. Là, ça va place au tabango. Au bon ici, maman va kende. C'est l'esclavagisme, ça veut dire pour nous eleki. Oh, t'as un biseau tout ce monde. Oh, Nino. Micro, tala caméra. Tala bamona. Nyonso na kona batuli. Libali misala sate. Toluka bana batanga te. Totela na wenze, tobika ka place na wenze. Tokoma dérangement na wenze. Tosala nini? Masoro da sekita. Toteka nini? Tosala kindumba topema, totika kindumba tokota akopya kote. Mamuzanga ndumba. Nazaka ndumba. Na nini? Kindumba kazi ya teka la butu. Okota pesa ka 1500. 1500 mibali 4. 5500 butu matamu so magala 2000. Tika la kopola lipia kota libolo. Na kota ngai na kuteka ndunda. Sikoya na bapanza boye na bilamba lele la kana botumbi. Toko suka wapi? Makonza sala biso na to bonga te. Biso na to bonga te. Ozo bengala tozo na wenze te. Toto akalibanda ko sala nini papa? Bana putu bomu mama zo le ga mama kangami. Kukukoleke. Ah, mawe. Esa la pasi mimi na konti akika bomu na ne mama le ka. Mama kangami kukoleke. Mama kangami. Akiwa papa, pesa moi message. Pesa moi message. Bon. Madame Judita, notre président Fatih, et le moment que tu as biso peuple congolais. Donc,
depuis soki 1997 mboka na biso towana na pasi donc bato ebele misala ya kosala eza te klase ya malonga bato batangi te tosenga bino donc na commune ya Mongafula oyo espace eza nde nini okotya bato basala wenze parce que baokata bato wenze brusquement boye population nyonso chaque jour il y a des besoins à faire donc besoin wana bato bakoresoudre yango nde nini il fallait misala ezala bacentre de formation oyo bakoka d'ailleurs bajeune na quartier eza te na commune oyo eza te bato nyonso bakendaka nde makasi se akende te il fallait kobongisa bacentre de formation à chaque commune mike administration ya liboso yango wana assainissement mpona salongo assainissement na ville de Kinshasa basala te baobengana bantu brusquement te assainissement bachef de riz basala mosala na bango bachef de quartier mosala na bango siko commune azwa barapport na ndenge wana donc administration na Kinshasa eza battu eza te parce que administration ya liboso il faut chef d'assainissement chef de riz nde moto ya liboso nde kozwa so ya koyeba te na quartier oyo donc motu nani bizaleli nini bajeune bachef de service bakoyeba donc yo oza na présidence okoyeba nde nini na aveni makambo esalaka bana nyonso ozomona mwana azoteka bambabola oyo oteka bango po avivre donc ntango azoteka mbabola oyo eyako besoin asomba savon asomba lipa koyiba te nga lokola nde naza boye nsani te naki kosala mais moi ya kosala yango eza te engagement eza te natangisa bana na classe 4 awa 7 yango natangisa mwana bandi mwana ya ekole primaire nakomisi na 7e kana babiloko mikemike ya kote donc babengana biso bilisema nde nini okovivre nde nini mai par jour age ya biso okotambola basuki mabe misala eza te misala mabe po esa bato na age na biso oyo na poto bafuta biso mais okomoteka tombola na pansi wenze boye netika na silisi classe ayokota na université ngana na busa nasala nini nateka ayokota na université akota na université kasi bango wenze basi babengana bango basala bango wenze mamoko bawasala oyo mebokula bana bakoyeba kukula bango yango ndesa bato donc baluka solution basala bango wenze soki basali wenze te bakontinue koteka oui na posa nyonso wenze bieza ezala totekaka neti bokule esila nango odebuyane awa namo alitupa okompa soboso opangile neti wenze boso msoto osukaka bisiko lizosa kule zonga esimba sute okopa sito osimbango mwa tada mikolo tomo débrouiller on parle de solution finalement. Merci beaucoup. Merci pour la confiance et fidélité pour faire ça sur la chaîne. Maintenant, bon, maman, biso le roi biso bajani boy. To silisa to ba D6. Mais to sacrifier la vie na ko luka na balabala. C'est important quand on passe là haut. Biso ba o to ke wapi et ça bien que il faut voir bisamba konza likolo ba ba ko bongisa ko nde makamde basala bo biso ba jeune to baka na one point to de buyaka awa yango nde ça peut ko sala na miso batu so ne tibo ba penga na batu ba panza batu to tele wapi donc wala te kikuluna to ko sima machette ko sima pe machette ya bien que vous devez luka mbongo ne osi botoli ya bien que donc to singa na bakonza likolo ba ba vraiment pour la conseil la biso la chaîne solution. Merci message vraiment un message union sur le lobby vraiment ils a bien partagé bien reçu et puis va continuer sur ma joie likansi ya retard vraiment émission donc moto za wa en tout cas moto bonjour bimawa merci beaucoup na babona biso pour la confiance et fidélité pour faire ça biso toujours. Tous les gars, ils sont sur télévision, tablette, téléphone, nabilo. Les gens qui descendent na Katia, frontière, ils ont repris là-bas. Ils sont ici, commune, Yangaba, na commune à Makala. Il y a un grand marché, un marché pirate. Maintenant, ils ont les sautés. Bapandi wente, batumbi lora ba maman, en tout cas, ils sont bien, ils sont passés. Il y a un message oyo, to lancer en vraiment, mutunio so amona. Et puis que la diaspora na biso balibana mboka ba boza presque ba pays tout autorité belé bala na biso comme d'habitude on reçoit un message oyo to partager le message oyo comme la continuer so bomona ndenge pena
bajean botiaki mpenza basala likambo oyo me bazwi bapandi batumbi kitoko te vraiment boconsome toujours bémission po toza les seules chaînes oyo toaso likambo tokitaka sur le terrain maintenant élément oyo ezokotakala tro te po eskizenga mpona kima mwa milinga wana vraiment terrible omema na remercia babosi na biso parce que na grâce na bango nde na tema liboso batelevizio mpe batelefone batablette na bino lokola mopatron mabosi oli malundama mabosi Yannick malundama sans oublier aussi mabosi checking na Londres pourquoi pas napesa bambote na nga na maman chérie mère boss na nga maman Lorachou Matui sans oublier aussi Mamoutou de Kati maman Matou Kotimi à mort depuis Anvers sans oublier aussi mon vieux Afo Diabaka depuis Grenoble le papa de maman Bougie mbote pe na ba tout le monde sont vraiment balinga elle malade de la presse le la Gloria Gonda la fille en couleur on a profité de souhaiter ba joyeux anniversaire na mwana na ngai wine mbongo juste donc je vais profiter mon kono ça lelo maman souhaiter ba joyeux anniversaire et pour consommer toujours ba émission la biso bon tala la émission explicative on appelle forme et tout on est sur TikTok sur Betty il y a biso podcast na TikTok au moins élément la biso extrait on lancera wana on y est Instagram on met il y a biso podcast on s'abonner directement et na page Facebook on met il y a biso podcast on salika exercice wana pour à la chaîne YouTube on met il y a biso podcast s'abonner sur lancer des émissions notification de bino na bino on cliquer au côté au talibané que na souka au commenter au liker vraiment et ça leur plaisir ma casse donc le autre dit on te l'accès TV ça radio te vous mettez un commentaire bon liker bon partager de venir me jeter avec mon caméraman nous t'as subi Lili vraiment je sais bon moi en kia ngengena aussi Lili bané balé que na souka sans oublier aussi notre réalisateur il y a bien Wasabi Sani sur Nzambe ba moto vraiment ba tout balinga elle mara de la presse Sarah Diazola ba moto be bisko zali ni na lobaka ka soki non na profiter soki pe Nzambe azongi tenga na biso kutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga